fidèles internautes et Eurotech TV officiel, la chaîne des références. Bienvenue sur votre émission Kandé Nalobaraki. Merci de la confiance, merci de la fidélité. Je suis là, votre humble servante, Carmen Aladjo, la diva. Là, je dis bonjour à mon papa Jean Pouy. Pourquoi pas Lévi Kadogo de Paris, des gros bisous à toi. Mon ami Elaka, papa na Arsavine, des gros bisous à toi aussi. Laza Ana à Bécholé. Comme d'habitude, de Tomisra pour l'Obéla, toujours dans la Bécholé. Que nous et continue à IDPS, basali séparation, Kabouani divorce dans FCC. Et tu peux pas l'histoire, tu on a choisi détails, précision. Bonjour Cholet. Bonjour maman journaliste, bonjour bato balingala Congo. Moto alingala Congo alingala Félix. Moto alingala Félix pour azala combattre IDPS. Yangwana to lobaka boy. Ne balobaka peuple congolais azala 80 millions. Biso mo na IDPS toliaka déjà plus de 60 millions. Donc toza rassuré boza la kimia. Nga bato bazo benga na poto partout ba combattre ba bunda. Kabila kosala Félix coup d'état. Papa azala atana réflexion. Kabila uti ozala na Kalev nena aner na ye. Aouti kozala na général tango fort na ye na armée na ye. Félix azolala na Frezas awa sans même un policier abobi été. Lelo Kabila batami na kinga kati ne aya ko boma Félix dans le place tokuni po minute bana poto bana Congo bozaka sumbalesa. Félix azana cité de l'Union africaine. Azana nsele butu no sotiseke dazo bimazo pese ba conduite ndenge ni loko tambola po mboke kende liboso. Siko Kabila o azana 100 congolais te akoya kaka asala coup d'état te bozala calme. Félix a continué état de droit, Félix a continué démocratie, Félix a zosa la porte Congo et bonga. Yango ga to lobana ka siège à IDPS, soki Félix a bongisi moga oyote. Toko kende kosala ki ndumba ya politique te. Ndenge bata FCC na lamuka basalaka. Ozolanda. Basala ki ndumba ya politique. Kadofo Muzito azalaki premier ministre Kabila, nommé par Kabila, baké na Belgique ensemble avec la République française, basanani ba créer lamuka parce que maman journaliste, lamuka na FCC basé loko moko. Mais biso tozé loko moko te. Biso tosala une coalition. Basé le monde nini. Baki boy. Lokola Kabila aza kwese na constitution sengeli coûte que coûte élection salema. Bino pe kotoyo Félix aza populaire ko le Kabino. To sala ndenge nini pote IDPS azwa pouvoir te. To sala ndenge nini pote Félix abima président république te. Ozolanda Kabila a créé loko babengaki G7. G7 bima rôle à G7 ezalaki nini à travers ba Moïse Katumbi monsieur le Meti. Rôle na bango ezalaki nini? Rôle na bango ezalaki baya na rassemblement tango makambo ebanda kende mbilinga mininga bakabwana ba traité Tshisekedi wa mulumba na niveau mondial ke aza mutu moko a rassembler bakabatu te. Mais Dieu grand malgré babuzo bana bango ekokate. Mais le problème on a zolo ke FCC na lamuka bazé loko moko eza nini? Ba komi na poto. Awa toye na enseignement bala mokili mobimba boyoka histoire ya Congo. Ba muzitu ba faulu ba nyonso bazako déclarer candidat commun comme na Félix Tshisekedi. Na règlement d'ordre intérieur ba bongisaki balobaki ke muto ko bima candidat commun opposition akoleka na vote te mais ba kopona na consensus. Wana règlement d'ordre intérieur ba adoptaka na Afrique du Sud. Ba komi ba ke benga aventurier ya ONG ya ancien secrétaire général des Nations Unies soki sénégalais wana o ba benga Moïbi Kofi Annan, un sénégalais à la tête des Nations Unies mais a travaillé na profit du peuple africain. Ozola nande konanga tabo ba memie ba komi na Belge ba français na ba belge bazui kisi nyoso ya monde ba latisi faulu nenga za na za sous la malédiction parce que za na kindoki ya franc-maçon ba français na ba belge ba pesaye pour détruire l'IDPS. Ozola na mama nanga ba le bibilo maintenant ba banda otia ba biloko nini tabo bozo kita na terre bolo baboye papa Tshisekedi ayebisaki biso démocratie mais Félix akomi ko boma démocratie tala andimi machine à voter à l'époque na kati ya complicité wana. Mais mon directeur caméra respect exactement ezala histoire tolinga ko mingi caméra pe azalaki faulu azalaki ozolanda mais directeur caméra comprendre que eloko bango bazo sala eza pona ko boma Félix na bibi nanga ozolanda mama be ba faulu bakenda kopo na bango Kabila bimisa bango kuna zala soit disant candidat comme opposition mais pour ne pas aller aux élections mais pour bloquer les élections. Maintenant comment est-ce que Fallou doit bloquer les élections? Alors dans la face du monde que non toko kene une élection na machine à voter. Mais azo expliquer peuple congolais que si une machine à voter est longue Kabila kolonga ndenge nini. Pour Kabila pesa argument na article 70 le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Donc la continuité de l'État. Mais maintenant, Fallou a banni expliquer peuple avant l'élection. Machine à voter, tout qui n'était pas ça marche. Bah parole du président a dit qui est bien éduqué plus que Martin Fallou y compris Bemba et Moïse Katumbi qui est allé bon. Mais bah quelle élection.
lelo l'élection bazako contester que na machine à voter au Salamabe Martin Fayulu comme bimisa album la comme la vérité des urnes ozola na mama tantôt il est danseur tantôt il est chanteur tozo ebate mais wana ezo engagé yo to yebi niveau na ye ozo mona mama Fayulu a lancé mot d'ordre pour na batune ba bima ba réclamer Martin Fayulu a lancé mot d'ordre na qualité nini pas adressé par banani parce que to yebi beke no coordonnateur ya Lamuka comme on a mais c'est Moïse Katumbi. Mais il y a relancé. Les gens sont très indisciplinés. Ils ont respecté même les procédures. Il y a des incompétents. Tu as pour détruire des personnes, pour détruire des personnes. Tu as un métier Moïse. Peut-être qu'il y a un peu de makam. Si on peut sa mode d'ordre de la qualité, c'est Martin Fayulu, il faut savoir lire la Constitution. Penayo qui a Fayulu, l'association va aventurer à la Mouka. Bonjour le bakéo, token de dialogue. Maman constitution to kenda ki pour nani natangila ki préambule constitution to kenda ki pour nani constitution botami parce que c'est la classe politique à l'époque aux azakotambwisa par les leaders maximum Tshisekedi wa Mulumba na 2006 ti 2003 mboka ezaki déchiré ozolanda Tshisekedi abengisi bato albito kende dialogue mutaboyi dialogue wana kombo nani Jean-Pierre Bemba albito kende na accord ya cascade na Bakongo na Matadi Kabila tika la premier président de la République nga Jean-Pierre Bemba nazala premier ministre soki Tshisekedi a tellement tembe tozwa ki constitution te mais na kati ya constitution elobi boye esengeli peuple ye moko apona souverainement ses dirigeants ozolanda mama maintenant peuple aponi souverainement ses dirigeants na kombo Félix Tshisekedi Lombo ozolanda mama nanga lelo Fayulu azoloba ke tokende dialogue il faut être indiscipliné il faut être mal éduqué mama ndenge Fayulu azoloba ke vérité des urnes soki ezalaki Félix Tshisekedi moto azako réclamer vérité des urnes est-ce melenga no tozalaka mbele mboka epela moto mpona koloba ke Félix a gagné l'élection na 60%, Martin Fayulu a gagné l'élection na 20%, 20% wana mosusu tokabolaki lisusu na bata FCC ozolanda mama Félix a bel et bien gagné les élections avec 60%. Tu dois se taire au lieu de se préparer base biso yo tona ko se préparer base kala te pété na omemo na bandunduville pona makambo ya tribalisme oyo soki ka ba moyen monani na zo biso makambo solo mama journaliste to ko futa bis a eza 25000 pona avion na banga to kufa to futa avion te to futa bis awa eza nango 25000 francs na futa liyo na cameraman na yo na ngai na bana basimi bale ya protocole ne basimi boto komi bandunduville to tambwisi message ya tribalisme yango ozomona ntango belge azopona Fayulu lokola candidat comme opposition aponaki 5 leaders ona mpona koloba ke Félix aganyaka na 60%. Mais na ndenge baélection elekaki na baloyenge ya nanga na Kabila ndenge papa azoloba 38%. Mais baélection oyebi tuna bakombatant na sokosa bakombatant bakontribuaki 1000 francs chaque tuna bango mpona kende na bandunduville tuna bango basawa na kita na bandunduville mpona sala campagne ya président na komi na bandu à l'époque mais c'est le président de la République azali na Équateur ba yebi biso ke moi trouble moko esalemi moya ya bandu ndufile ezate na zeli ti belection esalemi na zui ba donner Félix Tshisekedi bima numéro 1 bandundu ozolanda le problème ezandenge ndeko combattant musu boyoki pété bolandi yango alobike ndenge ni balobaki bima na 38% élection bima ki na ndenge ya mabe ozolanda so ba pesa ba il na so ba vérité des na solo au Fayulu ya lobaka mais le Félix bima na 60% parce que il était voté massivement mais bio élection ka yango ba bimisaki ba député ba komi suko longola ba député ba bimisaki ba député bazolongola so Daniel Safazaki bazolongola député pour de nani Moïse Katumbi mutapesaki nani Daniel Safu mbongo osala campagne na objectif oyo azolaki mbongo wana lobaki finga Félix maintenant ba moni ke na kuna ba Jean Koubala zape mutalamukati so batalamuka ba mérité ko za ba député te bazo mérité ko za ba député mais problème eza po za député omona ngane na za bo pona za député funa zo mbongo na parti politique na IDPS na aide ya ba combattant na ba in ndi ase moment na za député mais so mutabimisi mbongo na ye Kabila bimisi mbongo na pesi Moïse Katumbi azwi mbongo ka uta na Kabila pesi Daniel Safu keboke ni osala campagne bo bima ba député bo osala ba agent Kabila ndeka na kwa Kabila za ko préparer na Lamuka pour te détruire IDPS wa boma Félix et Simbité ndeka Kabila fâché abengi bande ko na lubi bo bande ko invalider bango et c'est biso to na problème eza kopu na bango ozolanda lelo ya zolo ba ke baza populaire bazo invalider ba député na bango et so zo mona ta réclamation Fayulu nani leader à Lamuka réclamer alobi ke ndenge ni bazo longola kaka bato na biso bazolo bate kokamwa mama mais ya biso bato Fayulu te ya biso imbécile ya Charles Nawej na benye imbécile parce qu'il est très imbécile. Pourquoi imbécile? J'ai des preuves, un chef de l'État élu
au suffrage universel direct. Oh, constitution peut se pouvoir. Oh, constitution, ils ont battu là. La personne même de Félix Tshisekedi est une institution. Mais un imbécile comme Naweji Charles, Abimina TV à lobby, Nabanda, un imbécile. Il n'y a que des imbéciles qui peuvent traiter des choses imbéciles. Tant Moutou, Azoyeba, tant Moutou Azoyeba, Mibé Kwamboka te. Ozolanda, ayebi beke tant le président de la République, Abimi, na Assemblée nationale ou soit na Congrès, azo pesa un message na nation, message à président de la République ne fait pas débat. Ozolanda, article 77, pour moi na IDP c'est ça la kuluna telo kwa na lamuka, et ça bato bazo politique pas Tshisekedi wa Mulumba. Ozolanda ndeko nanga. Article yango elobi nini? Article 77 elobi boy. Le président de la République adresse des messages à la nation. Il communique avec les chambres du Parlement par des messages qu'il lit ou fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Qui ne donnent lieu à aucun débat. Si vous avez un imbécile à Charles, est-ce que Makamo attend un vote? Bon, ce qui attend un vote, mais il y a comme député national. Et en article 100 de la Constitution, article 100 de la Constitution, il pèse un rôle de l'Assemblée nationale. À ce moment-là, on a déclaré que Mabunda est incompétente. Ndenge quelqu'un motion Charles Naweji abengi yango motion incidentielle. Mais vendredi bazako traiter matière nini? Vendredi bazako cheche bazako traiter ba matière na bango ya ba commission. Ozolanda ba commission na bango ya Assemblée nationale. Motion incidentielle sengele yaka na matière bazako traiter ya ba commission. Hier tomboli le boko motion incidentielle. Na motion incidentielle pour traiter les ordonnances signées par le président de la République. Or, Assemblée nationale va passer un rôle dans l'article 100 de la Constitution, maman journaliste le pouvoir législatif est exercé par un Parlement composé de 2 chambres. L'Assemblée nationale et le Sénat. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, le Parlement vote les lois. Il contrôle le gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et les services publics. Rôle na bangwangwana. Mais ce sont des gens qui sont des imbéciles, des mal éduqués. Bato baza vraiment bazoba et des idiots à la tête du pays était idiot. Joseph Kabila accompagné des idiots. Il y a un moyen de qui est liboso exact. C'est comme ça qui coalition non, c'est coalition qui n'a cohabitation là. Té problème na biso ezaki boy. Na cohabitation to repesa bango plein pouvoir. Mais na coalition to sangani lokola to pouvoir moko. Lokola to za pouvoir moko mutakomi autorité morale na biso comme Félix Tshisekedi Tshilombo. Yene mutakomi au contrôle. To lekela ba on na boule. Lokola toza na semi-présidentielle. Semi-présidentielle en d'autres termes dit par rapport à l'article 78 de la Constitution, le président de la République nomme le Premier ministre, mais au sein de la majorité parlementaire. Lokola toza la majorité au sein du Parlement, malgré Nanga a été aventuré, pourquoi on va Nanga on a suivi au talent parce que Batouchi va infiltrer Bisso depuis 1960. Il y a aussi la calamité, tozo ça la identification à peuple congolais, qui est congolais et qui ne le sont pas. Ozola ndeko nanga. Oza congolais te osai. Oza congolais te toko bomaye te, toko yebise ke droit na yo eza boye limite na yo soki awa. So oza congolais te toko yebise ke toko benga na yo te. Félix Tshisekedi alobi ke ole to tonga ba mur to tonga ba pont. Relation za na ba pays mosusu. Mais so to ko découvrir que ozaki congolais au travail na ba institution mboka to tuna okotaki yango ndenge nini. Mais toko bomaye te. Ozola na mama. Pe toko yebise ke partir lelo ko kotaka lisusu te. Fanda soki osala kopo na ndenge Bemba za osala café na Équateur problème ezate. On a vu que Jean-Pierre Bemba zoya. Est-ce que papa maman journaliste na lobite yo répondre nga. Autant je me longa Bemba ze longa osala politique. Eza longa politique te. Politique équipe elongité. Équipe ke longi. Belongi ko ba Félix Tshisekedi. Ya ba Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ya ba Jean-Marc Kabund. Ya ba Besho le lokola biso. Ya ba combattant. Bilongi bongi osala politique ngwa. Nous sommes na mutazoloba avec conviction pour l'intérêt de son peuple. Mais eux autres mutaza faible lokola Fayoul. On peut se présenter à la République. Fayoulou, maman journaliste, Limbisanga, non, on a pédé balala à Masoko. Je vous dis la vérité. On a étalé au Cholet. Le gouvernement, jusqu'à maintenant, les obimatés. Il paraît FCC, on a 75%, niveau 25%. Bon, ndenge toza boye, lobby, tango toyoki, ba imbécile ya FCC. Basali babuzo bawana, to mobiliser ki base. Maman na luka ki na bengo me crédit ezalaki te. To mobiliser ki base. Tokititi na Assemblée nationale. Comme na biso ezalaki ke to kota tina kati Assemblée nationale, to luka député Charles Naweji na Mabunda. Parce que pourquoi Mabunda? Parce que aza incompétente. Ba dossier bon il faut beta marteau boum.
les dossiers du président de la République ne sont pas traités à l'Assemblée nationale. Oui. Mais à Tiki, débat ouvert jusqu'à la fin. Madame, vous êtes incompétente. Mais un président de l'Assemblée, une présidente de l'Assemblée nationale, donc ils ont nature bakagame. Ozolanda mama. Pona koloba nini? Tokosala musala tina suka. Ozolanda mama nanga. Ndetango tokomi na Assemblée nationale, objectif na biso ezaki to luka bango. Talo to luki bango to moni leader na biso aye Jamal Kabund. Aye biso boza la calme, tozo sala na réunion to pesa bango avertissement suka. Avertissement suka ezaki ba betiso bosali. À la prochaine fois bosali yango lisusu ba combattant ba mobiliser base na bango et kokoma maintenant opération yebanda kwa député. Ozolanda mama. Donc on va changer opération yebanda ku ya député. Soto yebinda wa député basali busoba mais to bomi ye na bana na ndako to tuli. Parce qu'on est comme mabe. C'est lui qui n'est pas avec le peuple congolais et contre le peuple congolais. Tokotika jamais tala mama philosophe moko aloba boy. Peuple congolais philosophe moko aloba boy bolandanga la mort n'est rien. La mort n'est rien. Mais vivre vaincu. Vivre longtemps sur la terre, dans la maladie, la pauvreté, les difficultés, c'est mourir deux fois. Et biso to limité to mourir deux fois. Bato bazo linga ke biso to mourir deux fois. Et ça va député. Et biso to jamais accepter un président de la République ça la compliqué na assemblée na bato bazo mal éduqué indiscipliné. Ozolanda. Ndeto côté le melango mais to pesi bango avertissement soit to bito yokeli bino mawa to limbisi bino mais à la prochaine soit to moni babuzoba contre le président de la République en tout cas wana to mobiliser opération yebanda kwa député ya FCC ba yebanda ka ba député OK chole to moni olati polo to moni badge et ça programme non pour nani ouais peuple congolais maman nanga Vicky Kalenda merci na niveau à Londres tala ba polo ngo komi lobby to linga to sala ouverture officielle nango mais to moni ke ba matériel les amuke ba moyens amuke vima kamupe komela kibiso na assemblée nationale ba député ba linga ba sala yango to reporter ngo to zelana mo ba moyens et kokisama pourquoi to za inspiré ne loko oyo et loko au peuple congolais to za inspiré parce que l'élection en 2018 et le cas qui na tribalisme peuple a voté qui choix malamu ya malamu Félix Tshisekedi mais tribalisme et René qui makasi na ndenge nini ba Belge na ba Français ba pesi Jean-Pierre Bemba Mbongo ba lobi soutenir Fayulu bokende en Équateur bolo ba ke Félix maman na komone Marti Kasalu papa na komone Tshisekedi ba mulumba azaka saye ore ke muluba ozwa pouvoir te tango ba kiti en Équateur ba tei batwana batu Équateur pe bandimele ba lobi ke to voter muluba te ozolanda ore ke na maboko muluba ngo ezande na changement ya peuple congolais babengi Moïse Katumbi yo yebi ke ozano métier za congolais te soki Félix azui pouvoir a benga na yo kene na katanga lobaki muluba kozwa pouvoir te Moïse ba kena katanga ba mobiliser ba papa kyungu muluba kozwa pouvoir te ba yana bandundu na ba Congo basangisi ba onio oyebi onio o ba benga na lingala matungulu na Martin Fayulu na ba Adolphe Muzitu matungulu to bane mais comme on na français onio sikoyo tango basangisi bango balobi ke bokita na bandundu boyebisa bata bandundu bampanga bandundu beno voter muluba ve muluba natila beno tribalisme yango biso to inspiré to moni ke espoir ya jeunesse espoir ya peuple congolais ezana maboka Félix Tshisekedi malgré za muluba mais so hotel pe le Félix Tshisekedi lo azana muluba te et le Félix eza et le numéro ya réconciliation nationale et le Félix eza le numéro ya paix et le Félix eza le nini ya progrès social mais so hotel le Jean-Pierre Bemba et le tribalisme batu nyonso baloba mpona MRC bazaka ya bato Équateur preuve à l'appui Bokechu pire ndeko ya Fayulu mais pire ndeko ya Jean-Pierre Bemba mais eloko esalanga mpasi azotangisa azoloba makambo ya Jean-Pierre Bemba mais lui-même n'a pas étudié un imbécile bon c'est poser question soki sikoyo Bemba ngo ke ata après 100 ans Félix atiki pouvoir po totika pouvoir na IDPS après 100 ans ke après 100 ans Jean-Pierre Bemba 10 ans renouvelable na Dauphin Dauphin a eu 10 ans Moussous. Dauphin Moussous a eu 10 ans. Dauphin Moussous a eu 10 ans. Ouais, l'innovation des alliés, bon soutenir Félix Tshisekedi. Bon soutenir le président de la République Fachi. Sans Félix Tshisekedi accompagné des combattants de l'IDPS, il n'y a aucun politicien qui peut parler pour l'intérêt du peuple congolais. Tous les autres politiciens, ce sont des aventuriers, des commerçants. Babongami basa la commerce, basa la politique. Alors,
bon message ezouta partout bozala mayele tozala mayele ya nini toluka alternance tobengani Kabila awa identification ya DG Mebandi topesa Kabila carte ne ya Rwanda zongi est-ce que Kabila azalaki na mboka au président de la République azongi ta kokanga Félix tokobengana ye et aujourd'hui c'est Félix qui est le garant de la nation bino bozonenga Kabila kokanga ye alomwe kanga kati ya likia atiaki kanga Félix il faut être idiot donc pour la koloba nini merci na bino vraiment bandeko nyonso bolandaka continuez toujours à aimer le Congo et les Congolais tozala posa ba soutien na bino post retire aba le tribalisme ezala ozala mbongo ebele soutenir biso na ba t-shirt na ba polo surtout des polos des bâches babash tous les 24 communes il faut balata babash aba le tribalisme il n'y a qu'un seul homme qui peut parler de la part du peuple c'est Félix Tshisekedi quel que soit son nature sa nature ethnique quel que soit Moulouba, mais c'est lui qui a à sa main les changements pour le peuple congolais. Vous voulez nous appeler plus 243 82 0320 142 plus 243 82 0320 142. Vraiment, Bampa inamuna bandundu nzambi kupambula beno zola Félix Tshisekedi beno zola mpi IDPS. Kuna na ngambo ya lamuka betu meshenabo. tozalaki na abeshole oyo alobaka bino eza bapropos ya abeshole oyo amoni koki ocontredire ye numéro ya contact eza wana okomeli ye obengi et ça va bien. Là je dis merci à mon réalisateur Andy Lumisa, merci à toi. Pourquoi pas Jonathan Zadeki derrière la caméra, Anel Kaka oyo azaki assista biso mpona lelo. Merci à mon papa Jean Pouy, pourquoi pas Lévi Kadogo de Paris, des gros bisous à toi. Contre moi Carmen. Merci beaucoup papa Ngalumene na Ngala Mulumene. OK. Merci beaucoup papa tozo zela otala Carmelo. Vraiment c'est kitoko azosala musala ne ya bien vraiment nzamba pambola bino. Oh vraiment azane muluba te mutabandu menenga linga fati. So Félix abala tembele na sali commission à Libala.